Tala. Ozanani. Yo basta. Berli, bokata émission. Bokata émission. Allez, vamos. Manique, on a funda pas bien. On m'a mangé à la mer. On m'a mangé à la mer. On funda. Kubu yoyo papa forme. Trésor ngando papa yoyo. Les kings. Na putani na jeune homme hoyo na dible. Ote na ye. Lokola baton époque ya Jésus-Christ. Mambo de Dublin. Patrick Meka ombre jaune. Les rois des blousons. Ase kaka na ye kaka o azalaka e petimite. Marcel Socia. Kasi kolukela ye mindondo te kote ya forme. Mambo de Dublin. I cavalieri Jansi Maya si forza Italie. Akobimisela yo papa ke koleka kutu maître chamo. Roger Weston. Ansele ebele bakomela soi. Bona bolingo mambo apesa na yoti. Mélanie Lumumba. Mimi reste vainqueur. Mère Pichu asi akangaka dina. Moninga ya Brigitte Pereira. Mama na Sarah. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous capter. Ici c'est La Liona et SP Okako. Je suis très heureuse de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission qui a comme objectif de vous informer et de vous divertir parfois, car nous sommes là pour promouvoir l'excellence. Merci beaucoup au tendre peur, le Dieu Tout-Puissant pour le souffle de vie. Merci à toi Mike Lokamba, l'archevêque, mon papounet pour l'opportunité. Merci à toi derrière la caméra, Berli Vangame, le papa de sa fille unique, ainsi qu'à notre caméraman Richard Tessa, il mangeait son microbe. Je suis là, je suis devant ma maison, devant ma parcelle avec le vieux des news. Là, ça fait tourner. Donc, qui est talent, dans tournoi, dans l'île de l'Ike, de longs appels, mais vous gagnez trop. Et c'est ça que fait les news dans la Yangaïd. Voilà, vers l'île, vous avez côté la vieille news. Vieux, bonjour, hein? Bonjour, 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 ma petite. Ça va?
La Lyon. Live lelo na monyo ndenge mususu. Oh, nandeni vie. Te na écran na mona katango leka na les news. Na mona ka musika na kansaka za ba copie mais masolo na omona wa photocopie à Marie-Laure Mwaka. Marie-Laure Mwaka que je salue en passant. Vie, ça va? Ça va très bien. Ça fait combien de temps depuis que tu oses acquis? Lelo 5e jour dans la Kachakine lelo. Ah d'accord. Ouais. OK, comment tu as trouvé l'aéroport kuna ti comment trouver mboka ndenge nini? État de droit ezo sala vraiment que Congo changement vraiment ezali tracasserie ezate na bungisi ata épingle te kolongo aéroport ti nandaku et puis na zui taxi public hein. Ah ouais. Ah pour bato ba yiko zwanga batanga ba na embouteillage. Na komaki na 13h. Après vers 16h na komaki na ma campagne Shenga. Et pas la troisième femme na. Oya ki ya moya et pas. Ouais. Et pas troisième femme. Et pas troisième femme na ngai. Na la trois. Vieux on dirait micro eza moi kati boye eza boye pour que to oyo kara bien. Ouais. Voilà. OK, hein, loba vieux. Oui, donc naza chez troisième femme nanga oya ma campagne. Deuxième oya zaka na Bandal. Première oya zaka na Suisse, mère cheval blanc, cheval sans tache. Voilà. Mais vu ton âge vieux qu'on a 4 et ba maman bongo. Ils ont une santé na haute vieux. Non. Ba renfort ezali. Ngala melaka maki ya mubesu, na melaka agene, na primi sa moto, na shimboke ambassade. So la vu 4 bords wana. Ya on est stimulant na. Ah, yango wana. Donc ça peut ba ya ba hôtel ba salé longo et simba. Ba mona vraiment que masolo carré. Ouais. Donc Mikey, il y a jaune d'œuf. Jaune d'œuf. Voilà. Agene, tu dois remettre l'otoko calamele comme agene. Ah. Et puis primis, mais faut la moto et puis la cigarette, tige à cigarette en passade. Mais ça est mon analyse, t'es vieux. Ouais, petit à quartier. Petit à quartier déjà. Voilà. Na kangama na primis. Voilà, merci beaucoup vieux. Vesco, les news des stars, comment ça évolue? Les autres qui ont des bilans depuis 2020 et puis tu tournes au côté 2021. Positif, vitesse à danger. OK. Nazara toujours na pole position hein. Naza numéro 1. Ce qui est numéro 1 azali oyebi singa. Oyo leka, yo mona vitesse oyo. Masola banakin mikolo penda visibilité makasi masola banakin. Pas je me suis exaté. Oh wana soka lo bakaza nani. Donc les lots za wana kin. Ah. Bon. Masola banakin bango baba koko nanga. Ah baba koko. D'accord, boso la pepo yeba na raté hein. Oui, mais c'est mon petit. Ah bon? Boso la ka, to pesa na ka bozo. Azala mwa mobile. Azamwa mobile. To ko yeba kombo na été vu le pour la vérité. Kombo na na éviter, vrai kombo na éviter. To benga na kaka ba master kaka. Boso la pepo yo kam ngongo na téléphone. Ya mwana mobile. Na profil na na talaka. Mais combo na évité tout sur la kaka ya ndenge nini. Mais il y a trop de. OK. Juste bonjour, bonsoir. D'accord, merci beaucoup. Viens les news Nakata Kinshasa, yambi, trop de questions. Mais biso a toqué dans moi autrement. Donc le pena toqué dans mon système il y a télé-réalité au monde qui n'a bien chez Ngabat Baloba. On a bien vu les news et tout ça. Pour ça aussi ça tombe à l'icolo moi Lili. Merci vraiment pour vraiment na chauffer na ninga. Ça mon faut vraiment ma Lilo mais la moi ma Lili et tout, moi li boké pe moi poste et tout. Kandolo bakina ça. On peut s'engager place dans ça la sieste. Pourquoi accompagner ça la sieste? Les après voilà. Merci beaucoup. Viens les news. Viens, si quoi yo dossier na yo na ba fi au bois que les bons système na piscine na bosu kindeni. Alors dossier o ya piscine eza bien. Est-ce que c'est en vrai ou eza ki ka buzz de le ko créer? Non, eza vrai na sala kango involontairement. Et l'équipe bien Makambutu n'a avoué, donc on est en français, il faut avouer et à moitié pardonner. Voilà. Donc Balimbi Singa déjà, donc ils ont les cas très bien, qui est bien. D'accord. Bana babotami déjà, tozemi zana. Bazemi on a tikaki na 2020 awa na yaka awa na mois de mars avril, bazemi wana les botama déjà. Et au coup, tu as 3 bébés babotami awa. Il y a 6 nid. Il y a 2 filles et un garçon. Ah d'accord. Voilà ba quantième bana. Alors, ngana ndako nazalaka, oyo na récolta baza 17 na kati ndako.
17. Ah, donc oyo baza ya libanda. Wana enda kuna cheval blanc. Le cheval sans tache, cheval blanc, to botane 6. Mais monsieur wana na récolta, on a koka ko récolta. OK. Baza 17, o bazé pananga. Awa na kini naza plus de 17. Voilà, et dérange jamais té infidélité oyo parce que biso basi hein. Tolinga toi trop jalouse na mibali na biso surtout papa biso ndako. Mais mère au mono botaka libanda et tout. Non. On dirait respect na mère exacté. Non, naza na respect na ye. Eza couple nanga, nga couple nanga eza ko kata banzele. Donc dobé pe na couple. Wana vraiment naza maître d'Aubéry. Ah. Naza maître d'Aubéry donc couple nanga ya wana na sala donc voilà. Est-ce que le monde peut ba chroniqueuse o biso, ça appelle ba fille obimana bango? Ebele. Ah bon? Ebele. Nga so pesi nga be passage na obimana yo matisi CV na yo. Te obimana polo bo panzaka ndo panze mwana mai yake no obimana etsa bolongola ku bazeli. Te mena ko kotsa ngo kaka na CV ke na bimana ye. Donc soko za wana olingo zwa mwana kitoko lokola nga oye o CD na bimina yo. Aujourd'hui bébé na yo. Tenga pela fona garder no tolo eza no boye. Mais je dois so ba biberon, to pe saka ba bébé na ba biberon. Soko lingo utiliser ngo tenga moko na melaka ngo. D'accord. Eza mabe. Ko vie na ba chroniquer stoko e ba ba kombo ba film mana bango. To tellement baza ebele na oyeba te soko ko ba tanga ba kombo. Oyo. Soko tangi na oyebisa yo. Voilà, obimana Grâce Temo. Non, yete. Obimana Karine Mokondi. Ya botaka te na komeka na risquer te. D'accord. Obimana Maniké de John. Na draga ye ya boya Maniké na mabe aza nango lokola saki ya makala. Ah non vieux, yo Manika sa mabende yo mutaza mabe draga ke ndeni. Maniké à part mbebo ozwa sonini lèvre. Ozwa ne pa na ye. Ana nsoto na ta bien. Ta ya bien mais pas na ngana lobaka ke azate. Ngana krakaka nde belle sœur na ye Vienjora. Wana nde vraiment baguna ngai. Manika na misuni te. Njora za vieti. Abiye ke depa ajote. Njora asubaka ya kugunzama. Asubaka aza lokola yo. Aza la balolo. Déjà chalitoyi. Njora to bimakane déjà. Bobima dala Vienjora. Ouais. Ah, via les news. Ouais. Soko moni mba msuna yaka wa tolesa na mbanga na Vienjora. To bimaka déjà. C'est comme Manika boyane. Est-ce que so mga boy ne bolingo? Faut finir au moins qu'ils sont dérangés parce que l'autre fois le base Keko tout ça au traité bon c'est une mère de la famille et ça là qui t'a roté vieux. Non mais ngana cheli toyi aboyi akome ennemi na ngai. Mais kofi ko finga te ko kene bon les autres déranger famille. Ya ko finga, kopi na ngai za ya ko finga. D'accord. OK. Voilà. Vieux évidemment boy qui vient dans le qui a dit cop neze ya ko finga, cop neze ya masolo. Ce qu'on vieux tout ça a besoin d'entoyer bah non vieux les news. Oui mais qu'ils a filmé tonga qui pas là a dit que non vieux non tanga kombote yo tanga kombote vieux succès hein. Voilà vieux succès makasi on a la jeune biso bon marché awa voilà bonsoir. Coroné ça va et ça n'a plaisir et on s'en a journaliste mais aux ndeko na ngai quartier parce que ngala za wa na ebi yango na lobi mais na kama nini veo ko na kina wa toi sakidila bezo mabia la toi sakidila ya za kindo ça fait déjà 5 mois et 5 jours pardon ouais yango ko na invité parce que ba te bébé ba yambi et tout ngapé tant que vient parce que vient posta ngai vient parmi bato ba pesa ba tous parmi bato ba matisanga ba ba ngai esprit la ngana asala biso nyonso tous ba opportunité ya okoma bangola ya beta tout na ba frère d'ici na kamuna moni vient na quartier na ngana bika za na campagne kuna afana koto yo ngam na invité na yele pa na ye wala koto toi sakidila Jean rendez-vous ça la paix émission ya sakala te ki to avec plaisir ya sakala te na chaîne Afrique Lengia Mike Lokamba na pesi pe Mike Lokamba mbote et puis na profiter na par l'occasion na pesa bana Tommy Kilimbote ba moni biso na la gomme na quartier kana ndenge zalaka quartier Silva Manuel kuna na tour ba journaliste ça na été libanga mbote pe na petit na ngaski no de patra na ndenge bien mais vezo ma bela ye abetelo masolo ba disque simbi et vezo ko masolo ba disque simbi to robeta ngonyo betango mais profiter que to ba disque simbi et meli ba disque tout les disques il a fallu pour ba décap la merveille elle m'a bio on a sans polémique il y a des choses qui fait en côté dinga voilà
nakobeta masolo nyonso nakopesa réponse okipenga te merci. Voilà, vieux. Avant de retourner dans la question, la fille m'a bêté dans la lion vie écoute l'autre côté vient d'embêter au zéro. Et l'autre côté pour faire bah systématique. La lion mais oui, la seconde la bamba la sala benga zone ça veut vieux on dirait voilà ba trafic vieux que mon soupe na 6 mois c'est à moi ya pena ninga série ya lopé bo ati babilo na jati bambo na je vieux et so pa yo vieux moi que yo mo les news mais yo mo pas ko lekela yo vieux. La lion ngala za na bord ko le kapapi mboma. Bosala ka erreur. Ndenge bolingo munene ana ya mulaiwa yaka omona osaka elo apie me yaka omona ngana zana ba kambo mais décide pe popie ma sola ti pantalon mo na bo rede ça vient na nga singa po na yembela kate ocha ngo papi mboma na bo vie oye ozaka takina yo mona ku les news des stars vie album to mona ki le 18 décembre ba bimse album belé na habité à vie c'est l'album nous studio bima album nous studio tout ndenge bima parce que faire rigolo la bimisa album te yam c'est juste les génériques donc bimisa album ils a fallu pour pas hériter Watanabe to mona ki pe nani garçon za ki pas JB nani et pas bimisa ki Jordan Kousa pas bimisa ki album le 18 décembre voilà bango nyonso ba bimisa ki wana moto aleki mi ange mi démon azate hériter Watanabe oui évangile selon nga parce que nga muna postaka biloko mi ange mi démon na moni ndenge vitesse ekei OK tokos de na deuxième position non tokos ezalaka na premier te na deuxième te ya azalaka na world ya betaka équipe moko na bango te eza lokola Vita na Bayer ou bien Real to baza na poule moko te donc fali aza na groupe ya ba world to bandi na ba loko na biso disons eza héritier mutaza donc héritier na ba loko mais oui toloba na ba bato ya Congo toloba ce que fali akoma world OK et bon tu as fait rigolo la position faire rigolo za loko oui que ba golo ba sepelatel bazara moko na ba héritier na lobanini yazaka na master le master na ye à étranger eza nani vieux mais on est comme complexe vieux moi on est comme complexe vieux ba bengo complexé ouais ya la congolais c'est content na pays na ye na mboka na ye OK donc ça va master azala master libanda ou pas ezango l'hôtel ngana ndimaka bato ba osala musala na bango bien et voilà to moni pe Vasco Mabiala ou t'es pas à faire voilà va propos tenaka na émission to sala pe kangana ye va propos tenaka ça bien té à la personne de Marc Aouz et puis voilà oui azana droit azana démocratie voilà ake ko samba soka bimi à se défendre mais conseil au copé ça par rapport à to moment la ba jeune comme aux orchestre orchestre soko longo loke na kimi bandi ko finga na ebité conseil au copé ça pona bato basala blo a bon ba finga lisusu plus ko finga bino bo finga na ba parabole faut ko finga ibolo mama na yo makata tata na yo bakunza biloko biso to lingaka yango wana ezo yoka vraiment ngalinga polémique il faut vraiment kokangisa eza CV matisaka CV ya moto bakangi yo après CV mat oui nga bakanga na mboko voilà kanga na mboko ebele eza problème te soko bomi mutu te okene makala te eza likambo te nga beza page polémique nga na dirigeaka eza ya kofingana va continuer cop wana ya kofingana eza vrai cop voilà vieux to on appelle awa prophète Denis Lessi azolekana azoloba azokota mamba musique azoloba mamba polémique na ebité de loin ou de près comment os trouver l'analyse na bon nga prophète Denis Lessi na longola ye na ki pasteur comment ça ya za mosa nzambo longola ki pasteur ndeni azala lisusu pasteur te parce que ate ya kabanani yo si omona ya tosala émission apesa ta verset biblique donc akomoya kosala bacomédie na ye pasteur nindi akokozala lokola mende donc ye aluka bawela place na Lambert Mende o azala porte-parole mais na réalité ya ki pasteur namonaka ye te même ntango ayaka na baémission na ye ayaka même pas
na Bible. Ce qui a dans la Bible. Mais quand ça l'analyse, mais il y a la arche de Noé, il y a le code Sagnon, surtout au lobby la nuance. Mais un pasteur, au cause attend la verset biblique dans mon tour. Micro nanga. Voilà. Pour comprendre. Micro. Un pasteur face à l'attente à verset biblique dans mon tour, mais il y a peu ça attend verset biblique donc. Asa pasteur on a connu. Donc quand on peut ça verset biblique mais on est une église on a ba yambaka tant qu'analyste et tant que arche de Noé ya kotaka nyonso. Parce que pour tout le monde a déjà une chaîne tout le monde a écouté la nyonso tout le monde a ba porno a bien les chaînes commerciales donc on a fait all les tant que pasteur mais tant qu'analyste. Mais il faut le baga makambo eza normal. Voilà. Ba mbalo eza normal hein. Ah oui mais azolo ba makambo eza normalité o eza ke ba pasteur ba côté ya pona kozwa neti tolo ba passer mukuna ote ya likambo eza na bit azolite pona eloko moko boye soko landi intervenu ne bandeliti suka après na suka ezalaka nini eloko te voilà ozomona alion nga fona kende parce que moi s'il faut pas ça cacher ezobetisa ngai s'il faut pas ça conseil na Denis Lesi okolo bana nini atika ki pasteur akota politique a remplacé Lambert Mende. Pour Denis Lesi, c'est un bon parlophone. Ok. Alors, ça vraiment que Ayebi Moussala ya koloba. Mais vie total peut que la carte internet en auto moni kuna pasteur Marcelo Oyebi Marcelo. Voilà, abi que non église catholique eza salle d'attente pour nous que non faire. Eza montage, yete mutaloba kiango. La garantie Rio na yebi vraiment que eza yete. Prenez ça, mettez ça sur l'internet. Il est sa voix vie. Nga nazaka danser la ba montage. Ce qui na yebi sio que eza montage. Tala muto ami balé o ya lobaki lisusu wana église soki ya la compassion donc on mona que c'est en fer. Montage. Mettez ça sur l'internet. Montage sur montage. Donc pour la vie à Monique eza montage. Nga na yebi ponga naza kolo idéologie. Donc vous savez maloba msuto yo ka salon montage bino ko ba page mais salon montage. So ni na yebi so talaka ba lèvre. Comment talaka ba lèvre. So na lobby na lobby na lobby. Comment na lobby. Omona ke makambo zobi mana munoko na ngai par rapport ya makambo basali ya Marcelo na ba geste ndenge basali. C'est montage tout fait. Ah mani, qu'est-ce que la bateau a dérangé mission. Obi bien soro lekisi obi ko lekisi pe na poto komo na nga ma ya so na ngo ça c'est problème eza ni nango o tu na ngulo e ba so obi ko na poto komo na nga lekisi sa komo na nga mani ke to da partout zo sa ba émission ka na komo na nga ko la na respecter eza émission ozali bosonda na s'il te plaît mani si on monte à la libanda la mette tata petit on tamla na moto il faut ça là na tamla na moto kasi moto de transport na biseke na rapide mais na ko sombela yo car na ko sombela car on na basi comme na chasse yo moto kama mbono mais na exemple ya basi mais ça na chika ngai oboni boy soko za la bi vraiment mina ko sombela car ba fo mumi mais na vraiment parce que partout ça ba misota la ka comme mais Paul on a qui chasse to na oyeba munene na ndenge ya obi mate na oyeba munene na kosima dala pardon nani pardon nani eza problème soka komola ozana nani yo ngana kama yo za star Eli, bokata émission. Bokata émission. Matin moto
Allez, maman. SP. Manike, on a funda pas vieux. Maman m'a ça la mère. Maman m'a ça la, on a funda. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.